Soko tu ne dingo bakera betanga ngape na bana beta yi. Ota ba sportif abetanga te? Nandeni. Ya non c'est l'opération. On kati azo. O sele dina ba Azonga bébé. Ozong sa dingo bébé. Azonga bébé. Non mutu na ngenge. Na kozongi se bébé. Shakira. Na ozongi se bébé. Peut-être que otala moi. Mais oui, bon ota soka talité dia kotala ti dia dingwe ana poto otala. Die dingwe mwana ya edingwe ya liboso o ya katia die edingwe makidiba akakuna na poto autala émission makidiba papa akozonga bébé ngai yanga na episode na la reine Shakira na za mama ya Congo mobimba mama ya mokili mobimba donc ngai mwana mobali toi te ma liboso na nga na moi kika bébé na moi kika bébé il faut na sala aussi constitution tant que ça aussi une constitution bien té donc faut na sala aussi constitution na longoli o wana na tio mususu la reine Shakira pardon OK la reine Shakira donc papa nyonso kozala liboso ya la reine Shakira kombo na bébé non ça les circoncision tu koto ngosa bongo o circoncision bongo ezonga nsute wana ezongi te na otiele mususu po wana nakenda nango penza OK nango oh non remplacer et bon bato ba kufa bana ngutu ya ba bien et kufi ya na morgue OK nango oh non remplacer et bon bato ba kufa bana ngutu ya ba bien et kufi ya na morgue na beta bango na beta bango misusu kutu bakoka so bunda te misusu batika misusu bazo ba shoki misusu donc babunda kana ngate donc nazaka na kandande ya siboniti donc nazaka na kandande ya siboniti to ko bisa binoke bato boyeboya te po bato mususu ba kufa se place po e ko sala yazo pesa se place na ringi ngape na pesa se place na ringi mukolo wane ko zane mukolo o ngulu aliaka bana na ye nya wa boti bana sisi bango tuna olia ezali jour wana yoko se komango ko saka komba ya kacho yoko tala kacho ndete eza bongo eza de komba po kisi na kisi emona na boye eza te ke kisi ya oboye ya mwa moto boye te soki moto na pelisi nde ye moto eza te komba po kisi na kisi emona na boye eza te ke kisi ya oboye ya mwa moto boye te soki moto na pelisi nde ye moto bana basi na beta ba makasi misusu babunda lisute batika kati batika les contre mami les contre mami bonjour nous tous bozolanda nga boza tellement ebele makasi partout musu boza na métro musu boza na transport musu boza na taxi boza ka banda mboka te boza pe na kati ya Congo précisément na Kinshasa lelo susto yesu na lisolo moko ya bien tellement ya kitoko makasi to mona aka ki makambo ezala pona ba mibali to kasaka mibali ne mbazaka na corps mais nzoka pe to découvrir surtout mutu so munene so na kati so ya kopi ya bitumba aza catcheuse abunda pe minga ganya to lisko to basko batala na ye apa do bom sana ki catcheuse asa sunan est-ce que nandako aza ndenge nini asiko peta nandako aza ndenge nini est-ce que aza maman aza na bano bien aza ndenge nini mais aza nde mwana mwasi elekela nga tellement makasi ko mwana mwasi azo bunda bitumba koleka kutu mwana mobali mais naza penga mon côté na pesi ba nyonso tout balingaka nga batala ke mission na nga na pesi bango bambote ebele boza tellement ebele bolinga nga bo sepene mission na nga o nyonso tout a reprocher kanga o nyonso tout encourager nga na pesi no bambote ebele na bosani te nyonso tout bo souhaiter nga joyeux anniversaire na jour na botama ki boza tellement ebele esala ki nga tellement bien makasi koleka na mpanzi na nga nazanga mote nazana Shakira aza tellement abunda kaza catcheuse
tokoyeba kodécouvrir batalent ebele ye moko aza wana oyeba oyebisa bino moko na talent na ye ti lelo abanda catch ne wapi eza vraiment histoire ya bien nazosenga bino nyonso tu bozolanda nga botala yango boyeba kodécouvrir richesse oyo eza na kati ya mboka na biso batalent oyo eza na kati ya République démocratique du Congo. Nazongisi yo ozala Reine Shakira te nga nde na Reine Shakira nazongisi bonjour na yo. Ok nalobi boye nga la Reine Shakira nga ye yo nayebi ke bolinga nga nayebi ke bato ebele bazalaka mpe na posa na nga mpe nalingaka bino nazalaka mpe na posa na bino nga ye yo vraiment nga ye yo ato na kati ya résidence na nga na ndako na nga nayambi ba journaliste na bino ya Congo en tout cas vraiment esalinga pe bien yango na solo na bango masolo o baye nango pa nanga. Ok, merci beaucoup la reine tokuti poza en santé malamu tokuti na kati ya ndako toyebi te la reine oza maman oza pe na bana. Naza maman naza na bana 5 naza maman naza na 5 bana donc la Reine Shakira yeyo. Mais cause la maman oui bien sûr vous avez pas accompagné na papa vous a marié. Oui naza marié naza accompagné na papa naza vraiment marié naza marié donc naza moi c'est penza du pas là nde na expliquer ki bino na émission mususu kalaté bon mona tokotinda ba photo ba image ya mariage ya la Reine Shakira. Maintenant la Reine Shakira na kata ndako oseko potaka ndeni au fait oza déjà na bana ou boza na 5 bana pe basala mo mbulu basala mo ba des autres et tant que yo mona obundaka non na komba ozala pe obetaka pe bana nao. Non bana eza makambo ya komba te bana baza en dehors ya ba vie o mususu na salaka bana somo na sema before beta okwedike bango ndenge nini okobeta lokola mwana no otombola ye okoti motoga chi otomboli mwana obambie na miri obeta spirit te mwana bongo te mwana okwedike selon mwana donc mwana éducation na ye ekosuka ka lokwa mwana misala mususu o donc o esangami ya bo mwana efasala mwana pe fayo kaka. Donc bana vraiment baza na bango baza pe éduqué donc baza pe bien. Na ndako siko o métier na yo wana na kuna kata ndako libana o différence ka ndenge nini. Bon na kati ya scène nazaka mutu mususu wana na sala scène na kati ya scène po naza na deux scènes na salaka ya sport na scène nanga ya théâtre ya cinéma donc na kati ya scène na cinéma nazaka muta cinéma na kati ya scène ya catch nazaka pe catcheuse donc ndingo yebo kutinga nazana kibo mama oui. En fait bat bota la biso za tellement belé Shakira la Reine Shakira ka so kuto mamas mo vimbi mais ce que télé botumbole na nzela yango na pesa ba concept batumba na ndia botika bomoni boko tumbole na nzela siko to moni na master to moni po vimbité o memano di bendete o bien ndeni na simanda ko no moni mama bendete na memanga na ngali bende mais massage kaka massage moko ozo mali bende moko massage mo pe ko bunga rumba te po to na kibomwasi faut et joua carotte na mona bande ko nga mususu amemi bende abosani kaza mo mwasi po ata mukolo mote mo mwasi ko mama mbali ni tete to sel ba jene biso to sala ka to ko maka mibali te to zala ka basi un jour to nuna ba mona ka koko mobwe anuna ba paquet et des formats azota mona ki bokoko na to ba paquet non na ebité eza vraiment kitoko te po lelo yo to na bo jeunesse to na posa ba munu bandenge moko boye mais lobi na biso to za ba mama ya ndaku lobi na biso to za ba koko ya bana na biso donc il faut moi différence moko ezalaka bana bayebake basepelaka to zaka na mama na biso azaka bien azaka kitoko donc non ke bataka biso mama na biso ba paquet akuba atambolaka démarche okola ba papa donc papa na mama zo baka kolika papa donc ko ça maté oh vraiment na éviter oh masolima mobali na ye il faut kima ba beta ma penza ba beta ma baswa ba minu donc ba beta ma penza oh mais maso zi mama olonga ni na yo il faut to fo ngakulo kwanga na otika na ngai na kabena ngayo te siko sauf que la Reine Shakira aza muto ba ranking te OK nanga vraiment kokota ba pula baninga te po kaka naza sportif ukoma kolinga ngambala bato bona ebité so ba sportif mso abasi ba kosa lelo kwana un sportif aza muto azali bien éduqué donc il faut appeler ça union sur par exemple ya malamu il pas ya neti ko éduquer mas quoi
non c'est comme ça sportif à base tout monde soit mibali ya batunia so poto a makasi sikoyo bato yango bakumisa biso peza kaka basi wana ozomwa te ke sport basi kokufa po basi ya do pia bango kanda so moka ko leka na oya sisi quartier mobimba donc eza vraiment bien te. Ok, merci na place to ke okota na débat na biso to yaki na temps sikoyo okomaka na zemi ostopaka makamba kachi ou bien osala ndeni. Ok, tant on a komaka na zemi na pemaka 9 mois ebele na ko pema partir zema 4 mois na pemi na zemo bundaka oui na bundaka kuna na bumbo sa ba mumba so ba tombolo bu zeme ko longote o protéger kaka et bon so que za mwana mimi na mkongo guerre bandi ande to vandi boye to wana bana awa guerre bandi du to ka kuna na se banda kuna bato ba panzani izo senga sko il faut ko kimsa na bana ba bébé to wana bango awa o che mwana mkongo ko sote mérité na mwana mkongo apoza kayo o tika bana bakufa o tika bana bakufa donc nyo surtout ça ko défendre ngo selon sportif donc tant ba ko tombola ba bambio na zemi na yo o ko protéger ngo lokolo lingi musala na yo lokolo po lingi mwana na yo. Ok, siko o kataka bituma na zemi ya combien de temps? Il y a 4 mois, comme na zemi penda ya 4 mois na ko sentir mwana na tiki na ko bunda na sai musala mususu sai musala mususu wana ba kilo ba nini na boti. Après 6 mois, 5 mois, 4 mois, bébé n'a zongé na kobunda. Ok. Siko to nito kota siko na mozindo o bana yelaki koyeba mashakira siko to ito so la shakira na katanda kwa zanani. Alobi aza maman, asikomputa luka maman, azana bana, azana 5 bana. Mais kondi matena tai na ina nzoto na ah ngakuti na ndima ite la rani shakira. La rani shakira banda musano no ndenge nini. Ok, la reine Shakira ngata na bandi musala oyo nazalaki kolinga sport makasi po de nature ndenge na sala mende bakilanga yi na makila kaka ya bitumba donc na bakate soki makila ya golbe nda munde koya ki basalinga donc na comprendre te bana na za mona muke na bando linga bitumba mingi parce que na bitumba na ndo bunda ba bitumba ya sans sport na saka na sport te na beta batu mais na saka sportif te. Comme sous na ko fanda ko raisonner kende na betela bato bona ko zulongo pe mbongoti nde na ki ko kota jijichu na 96 na veni kanyoka na sepa ba pompom yake o ya ayembaka petit frère na ye pichu to abene maître cheke wana maître na nga ya liboso o ya pesinga mouvement comme na ye pichu maître cheke na veni kanyoka na ngaba to na bandi sport na nga liboso wana. Yo bandi sport no kuna liboso à part d'abord sport ni no sala ba sport ezebele oui, sport ni no sala wana komona ngo jijichu ok na bani na 1996 na 99 na ko kota boxe na ko bando sala boxe plusieurs fois champion du Congo. Ba bayebi na bengama na box na kombo ya Mukadielen ba bayebi Mukadielen ngai yo lelo na sala Reine Shakira mais ngande Mukadielen plusieurs fois champion du Congo plusieurs fois champion d'Afrique to voyager ba mboka belé ba époque na obunda vraiment box na zaki pe parmi ba meilleurs na époque wana na zalaki pe moko ya bana baso banda obunda box bien na obunda bien wana mais ngai siko ata na ndo sala ba sport wana na bando lingande catch pona ki fanatique catch na mukomo bona ki otuna mettre na biso moboye que ton âme repose en paix zombie padra na kene ko tuna zombie padra na tuni ngabi maître na ko sa kachite abina ngabi o sala catch yo ko sa kachite so sali catch wa mutakanda mukuse do okulia mingi okuboma bato ebele ngabi te na oboma te na linga catch abite tona mamba kulia na banga na ngana tika pe mamba ba catch wana na ina banjo sana nga lit en même temps na sala box ti na sala lit na sango esprit ya catch na sali lit na club Kamo na Kamo club Sukisa eza na matete na lokoro na pesi ba maître na nga maître Pablo na zasko na ngola na pe ba mbote belé merci pour la formation ou ya pesa kinga na pesi maître 12 bambote belé maître Zuba wana ba maître nanga o tango na so sala liti o ba témoin o ba ba kala chacun a cosité wana ba maître nanga na tango ba kombo na bango po batu baloba te po bate bebe binga na box bate bebe ba ka ke chacun azaki boxer ko mikatier non na zaki pe litete na sa box na sa pedit na ki ko raté voyage moko ya box ya Algérie ezaki no 2007 voyage moko zaki ya Algérie
baninga bakendaki biso tikalaki na kotikala wana totikala pe na ndenge mo sabotage oza pe voyage boke na ba valise o comme pena ben aéroport babengi bato mususu yo tikali pe boyo moko bato tout bake donc souci na mutema ko suka a rien donc okipe ko développer na ba sport mususu pourquoi ka boxe allez naoya nakutali na maître na nga wa misanga katia papa na nga ya molimo kombo na ye maître Kasaninja nebisi sali grand maître na ngina sala kachi atalinga kachi ngabi oui na epona sala na nga kachi na bundaka na nga kachi abi kachi bana basi na kachi ko supporter kachi te na ebisete na lokola na lingi yango na ko supporter condition nyonso bo pesa na osala nana pusana za kache njoko ndezaki nango la reine Shakira o efaki azala po faki ka ngande na zala po basola kache za ndenge za lelo donc zaki ndo ndengaye en tout cas maintenant na kasa ba mbote belé famille ndula nyonso na bo bazana ba poto bo bazana kishasa en tout cas ba mbote wana penda papa na ngai o alaki singa prise à kache ando pesa nga formation malembe donc no entraînement kache te mana ndo sala ngo penda na petit nyonso o senti que si ba pesi prise na sala ngwa maliboso mabe deuxième fois na sala ngoko leka na mettre na biso ba on dit mati yoko yuzu sala kachi gwende na sala na ba meilleure prise o ya kachi mettre na nga kasa adaki fier ya kobenga baningani msuba kachi ba otala fi bombo na former kachi ba otala ndenge azo s'entraîner ba bengi boye ba mettre msusu ba yeko ya msusu bazaki contre nga po vraiment na zaka muta bakanda mukuse muta kubunda bunda na nzela donc na ndenga mabeto lokola ma fier fi moko boye ba série wana moi qui voyou ya kubunda pe na kanelo ke wenjete ke wenjete babi moi ça no ngo comme c'est caché ko luka problème yete mete kasabité tellement ça na bolingo nango o to ko yebisa ye akoyoka e ko sala bien que akita par rapport ya kachi nde naki kokoma kache donc pour la cérémonie nga ba singa kache rabunda kate kache so gogoli mwana mutegogo ake kolala kufi bakangi yo obundi na nzela to swani na mutu ufingi mutu anya mebembe no kufa mutu na ke kolala kufi bebi ko kache ba okanga yo ba eko tsanga babi o mundengo za ndengo komi kache boy donc ba pesinga ba limite donc ko kendo tala mutu no hôpital to ko kendo tala mutu no hôpital azobela osisi ko tala pe bien obeti masolo opesi mukonda ne mukolone nzambe dai ko tala suka tango akufi ba bien monite Shakira ko zo mulimo na ye donc kendo sa po kenda otang no hôpital te na kenda te nakenda te atandenge nini donc na lotindelo bambongo te nakenda ata mwana no zobela okende soki mwana nga na kena ye po moi mokimo babako kanga ndoki sauf que bana nga batutu bakokanga bandoki ndeko nanga kutu bakanga bandoki baleki nanga bayana nanga bakanga bandoki mais bana nanga baba nanga bebi ke mama na biso to botama na ye na libumu azanani azandoki donc bango tana ko tala bango pota na lié yanga moko mais nanga na leki moko ya kanga na ndoki te champion local maboko ya nzambe ya kanga na ndoki te ye na utakanga ndoki ye kutalo bananga simbongo za te lié no tangai ye benda donc alelanga mabedo ya kanga na ndoki te mais nyoso batike bakanga bandoki siko nandesko bakongo bandoki okoti suna kata famille na libota boza comme combien. OK, la reine Shakira abotami na famille il y a 7 personnes. La reine Shakira ndenga vandi awa abotami na kata famille il y a 7 personnes. La reine Shakira azali koko ya chef coutumier ya batete la kombo ya koko langa mobali Onyangunga. Famille Longombe, famille Onyangunga nde famille ya la reine Shakira. Donc maman nanga azalaki na kati ya famille poko comme ça mbali azalaki elema bango ba na kalanda ki chef coutumier faut so pende tanda ya mboka nyoso obali bali bango mama bisa botamaki et pas ya deuxième femme donc azalaki mona liboso na libota na bango po ba mama kulutu na ba mamba noko nanga pe mikolo bazali mais na kati ya libota na bango azalaki mona liboso ye penda tika biso to na mike comme na ezalaka omoijana. Donc sika zali putulu na ye soki zo yoka soki pe yoka ka en tout cas na ngaki makasi ti na zabo mutema na ngana kaso na fandi donc ka passe makasi fala ki pakufi fala mona o la reine Shakira zalelo tamso inga sali bien ngaka za mutu moko ya témoigner bolamu ya la reine Shakira ikoza ka mama nanga ndenge na biso ke bana nga bako kanga ndoki te donc mama nanga tamkulu moko te anga bakake na boti bana 7 na mutu na mutema na ye ya nanga libuso kombo na ye Magishongo ya mibale kombo na ye Suzana Mbi Olela ya misatu kombo na ye Anjashi asana Lubumbashi bambote
ya mina ingai moko la reine Shakira donc o penza tango botami pou étoile ya maman epeli pou ngai yo 5e kumbu na Coco Ping Pong wasaka théâtre yinda landinga boza na famille Coco nazali ya na yo ngai après ah bon OK Coco Ping Pong après Coco Ping Pong poko mona Gabi Eyamba kombo Ping Pong wana kombo ya scène kombo na Gabi Eyamba ponga nazali efuto Eyamba ye Gabi Eyamba petit Olandi Coco Ping Pong 5e de la famille kombo na ye champion local maboko ya Nzambe donc kombo na ye Francis Eyamba ya za cameraman azali monteur asala mamunyo so donc ye pende sika motema force d'action vandi mwana suka na biso kombo na ye Diekone donc Nzamba yebi donc ye penda na mona comment na pesa ki on pona ngai Nzambe penda yebeke la reine Shakira botam na kati ya famille o OK merci émission tellement ça qui toko bozo comme la reine Shakira azoloba la reine Shakira na tuna prise na ezani parce que tout le monde a même temps na prise ne soit bêti prise vraiment il faut à gagner yo prise na ezani prise na ngai oyo penda la reine Shakira alingaka mingi kumbo nango escalier raté na market ou bien corde à linge deuxième prise na ngai teza prise moko escalier mo raté soki na yé na niati donc na ko sala te botala na komba pona na komba d'ici 2 jours na rasu na niati lokolo oyo eyeyo awawa na beti so de chasser te na na kitchen na beti market te na corde tant on zonga so de chasser il faut ko sola donc prise na pena ya moi makasi yango et puis ba prise na linga pena mingi yango wana apa wana za na président te na linga skoyo ko sala bas spectacle donc prise na pena suko o pinza ngambo motema na nga mukona komaki quartier féticheur tant on a sepela ka makasi na sepela ki par rapport ya bas spectacle ponga pena sala bas spectacle na ngamuko na sepela ko sala na bas spectacle bato basala te na ngape ko sala bas spectacle ya bato te nana ba spectacle ya mususu omone kokani na yeme eza yanga moko nana spectacle na saka ya opération ya libumu yo yebi eza nini ya papa na ngai edingwe ye mtasaka ko pasu da mtu libumu misi michopo batututu menga na saka opération ya nini ya na kata ya gege donc na longoli yo pena salo circoncision na salo circoncision balandi va comprendre te balandi musu va comprendre te ya lobi ya opération ça mo talima mingi et donc démon est-ce ya gege wana gege ndeni donc boulangerie bana kwa isika bana ba utela kanga pe na longola yango ali na tumbi yango so balandi ba comprendre boy batu na ba question pour pas kuna Shakira lo baki ninyo la reine Shakira lo baki ni faut la reine Shakira lo ba opération ni ye vraiment asalaka opérate ba nsuba ko salate la reine Shakira asalaka circoncision ce qui beba botami basala kenini basala ke circoncision donc ngai yango na episode na la reine Shakira na za mama ya Congo mobimba mama ya mokili mobimba donc ngai mwana mobali toi te maliboso na ngana moi ka bébé na moi ka bébé il faut na sala circoncision tant ba saki aussi circoncision bien te donc faut na sala circoncision na longoli o wana na tio mususu la reine Shakira pardon na mutuna o mobali no po sa ke pe circoncision wana le mobali na nga na circoncision ko toi na posa bana monite marambo a circoncision parce que mobali so toi te maliboso na toi te maliboso na nga lokola ke adversaire na kana kanda na ye donc tango telemi na biko yo mekanga balobi ata mwana no so signer na TV na pesa to bunda na mama na nga se ka signer yo donc tango ozo ko engager baga ozo bunda nde zomona donc papa makambo wana te batu ni bakatia nyoso tu ya mobala ko yaka liboso na gege longwe donc basi penda ya bakatia bo pekisa mibali na bino babunda na ngate po nazwaki problème na mwasi ya maître Babin komba ngo pesa elekaki na ba net maître Babin to bundi na ye anyokoli na ko betanga ba kabe na sima sui nazo bina yaka inga kabe
nazongisa boye kabe mwasi namonaki te ke mobali na ye nde azobetanga bakabe mais ntango nga na réagir na longoli gega mobali na ye mwasi agangi apike crise donc ti lelo so tokutana mwasi na ye ezala kaka longwa kati nini osalaka oprofitaka kosima bagege mobali na biso tutututu siko bagege na comprendre na banzema mosusu Shakira circoncision oprofitaka kosimba circoncision mibali na biso est-ce que kati nini oya kolonga bibonso kati nini ya kolongola mutu michopo biloko akati po to mona pape dingo pe mabumu oyo ezaka na libu na kati ya libumu mona pape dingo tombo libu ya mutu ya benja ngo bandi oliango vous comprendre donc ngasiko na mona ke wana eza ya papa asalaka etake la reine Shakira donc papa nyonso akozala liboso ya la reine Shakira kombo na bébé non ça les circoncision siko tongo sa bongo o se circoncision bongo ezonga sute wana ezongi te na ochele mususu po wana nakenda nango penza OK nango oh non remplacer et bon bato bakufa bana ngutu ya ba bien et kufi nango na ba morgue c'est non mais habiter so balandi ba comprendre la reine Shakira bien longolaka oh nous sommes mobile ko mécano te ko ya pas la reine Shakira longola ozon so bébé siko tango ozon so bébé akenango a remplacer muto kufa siko muto ngwa kufa bazana morgue est-ce que yo kota morgue pour azo bato kufa wana siko ko makambo ya spiritualité wana il faut to ça les missions mususu ya spiritualité pour na expliquer onde nini koki kokoto ko nozwa mais expliquer biso pe kaka wana ko makambo ya spiritualité donc toki koloba nyonso mec pour na spiritualité toki koloba te donc la reine Shakira tango alongola ka gege yango na bi ba mama na bana o basi bakoli si papa eko luka la reine Shakira komba boya pour papa kozonga bébé na kosala papa circoncision c'est ça donc tant on sait circoncision maman bo remarquaka ba papa tout ba bunda na ngai o nga na sala circoncision vérifier papa okuta papa azali sundenga azala kité donc na bongsara bango etake mama olongoli ozongi se mususu mais ozongi se ya yete ata yiso sko ya yeze kan muki ozongi se ya munini so za ke munini ozongi se ya muki o kaka ozwa na chance tam supe on peso osunga OK merci beaucoup na bino tout bozola na biso zo kandi Shakira zoloba apekisi na mutu no so tu ya liboso na iloka diverse pona sakane kaka mobile akozongi se bébé siko pona basi kasi OK pour na basi bon na ebité pour na ekike basi bakacheze belé babimi na Angola peut-être basi wana nde naza posa na bunda na bango po funa bunda na minona ko ba oya na beta bango na beta bango misusu kutu bakoka so bunda te misusu batika misusu baso ba shoki misusu donc ba bunda na ngate ba bunda na ngaite donc le ko ba bunda ka lisusu na ngaite de bazawana bango bazana numéro na bango préparé ko numéro préparé wana na ko lo bango te ba ko lukanti nango nyati ba katcher o yangola to na Lina to na Julema to na Yolande to na Zena Rasta to na quelque ba katcher penza ebele bazana Angola champion na bango Julema donc yende to na combat défi na ye kala mingi te soki entraîneur Shaola ye to ko sala combat défi aux Angola bo mo nango pe likaliza na ba image oui pe na mona kaza na ni na ya YouTube na ya sala ka donc non ça les phone na ba image na pe ça no po bocha bo mona ba combat donc boye be mukolo na nde boye be la reine Shakira soki pa ya bana basi asala ka nini wani za no surprise la reine Shakira boya loba surprise ne peut être ba ke ko copier ngo ba ko nga ba luka bantina ngo donc bantina ngo talaka ke sisa gaz ya nini donc fona sala ngo na no pona ko molobela ngo meti gege na sala ngo yango na olobela ngo donc numéro na fona sala yango apona ko mosani la reine Shakira à part d'abord tanginga ba mettre nous sur place au muta to kapi ozaki pe na kati pa edingwi ozalaka pe moko ya bani edingwi elo ni sala ki okabwa no lingwa pa edingwi elo ni mi bali OK papa edingwi oki na bengi papa wana za papa na biso Congo mobimba Afrique mobimba papa za moko oyo soko ke na Cameroun ko ka abauti na mboka papa edingwe donc edingwe ka moko wana papa na biso bambote pe ba respect mingi donc ata mkolo moko te papa na okofinga yo ni émission ni wapi wana papa nanga donc sala ke na longwa te sala ke soki ndenge moko boyete tango boti mwana koli mwana ko mana posa zo penda ko so na zwi libala te ya olinga zo ndako quelque part po
mi bongama po lo biloba kozwa mwasi ya ekolakisa papa nazwi mwasi bongo kaka teke bana oboti bana 10 bango 10 kaka na kati ya ndako bakoleli yo na tokomeli yo mibangi na ndako tete nga ntango namonaki papa na ngai edingwe ke niveau na ngai emati nde nayaki kolongwa epai ya papa na nga naye kokóma na club Soleil du Congo club ya bachampion club ya président Bendos donc naye kokóma na club wana po namona club wana ebotami na bachampion na kati eza club moko oyo ezali na étoile moko boye bon biso toza bato oyo tomonaka musika na komona musika tomonaka club wana eza na avenir yango naza na Soleil du Congo komba club oyo Laurent Shakira azalaka komona yango Soleil du Congo de président Bendos. Ok Shakira siko bien si ko bengi papa obiwa naza papa na yo pourquoi maintenant boyoka na ti elo ni le kayo entre na edingwe ti lelo to yeba non résultat ti boyoka na te pona ni parce que to bengi papa elo ni le ka entre mi bali donc ngai na papa na nga edingwe moto na ngenge to welela na eloko te sauf ka kende na lungwa na club na côté na club mususu nde sala moi mais compréhension ya batou papa alobi boye papa lobi boye ponga na lobate pendongo tu nanga na lobate moko papa ko lobande nga pe na lobate papa ezaki bongo te tamso comprendre ki mabe ezalaki bozalaki boye po papa benganga pe to kutana to solola na boya nanga oyebi edingwe aza mystique yebo ko koma batali oka na misu boye moto ko mopelo na mutu roziki ye pa ko akoki pe opeliso te na bon to yebi te mutu tanga bengi yo préparer to yebi ke papa bengi nga na papa nzoka na bakanda moko boya makasi akotalo bo concentré mingi ko mobima yo tala boye milinga yo tala ka be ko bando tumbama oyebi balisa po bakufa ba mankaka edingwe balisa po na ba boma bazika moto en plein de combattre à trahir dingwe appelé dingwe le colère il m'a appelé c'est moto nasi ozana li solo wana po biso tout ozaka bana miketo ebi li solo wana donc edingwe tant déjà ozana il y a problème faut qu'on nga kozana mom sika papa po ebi degré ya kanda papa za na côté. Ok na monde est-ce que banga ki ko kendo banga ki ke peut-être que nga peliso mo moto yango banga ka ko kende lelo sikoso ska bengi bokuta osani il faut ba konzi bazala wana fédération evandi Shakira yaka na ye papa edingwe yaka ye to solo ponga na to na relation sport donc to ko solo masolo ya biso mi balete wana za papa na ngai si ko solo la fédération ko vande bengi si Shakira yo na papa no bo welela nini tenga na papa na ngai edingwe to zo welela boye po wana comme so ba komi ko sambisa biso te papa ko tano saki mabete Shakira senga et pardon c'est ça mais jusque là Shakira na moto na ngenge nyati papa edingwe ngana za ngana problème ya edingwe te sauf que tant on a moni que la coquille de na kende ki na club mususu donc on a kende na club mususu na mona ki na club au nazali ça bien à part wana na club te po edingo na club ne ba kacheze pe basi baleka ba mama kaba ba mama rita ba kacheze na ye tant ba kolikoli te mama rita akoma na ye mama prophétesse na ngola akoma mama pasteur en tout cas bana ba yana biso bambote no ba yaya mama kaba akufa ponga pe na za idole ya kaba Mama Kaba kufa to ebi biso nyonso Miss Kaba ya kufa déjà donc baya nanga ya liboso ebele pe oyo baleka na club ya tout va changer baleka pe ndenge pe la reine Shakira za pe moko oyo leki na bino azaki pe na tout va changer aleka pe. Ok la reine de l'ososko ki babiboye batia bitumba yona papi dingwe osani nana ngo vraiment beta munga soko tuni dingo ba beta nga pe na bara na beta yi o taba sportif abeta ngate nandeni ya non c'est l'opération on kokati azo nga bébé ozong sa dingo bébé bébé non mutu na ngenge na kozongi se bébé Shakira na ozongi se bébé bête qui otala moi mais oui bon ota soka talité dia kotala ti dia dingwe ana poto otala dia dingwe mwana ya edingwe ya liboso o ya katia dia edingwe makidiba akakuna na poto otala émission makidiba papa akozonga bébé balandi bozoka Shakira biboye soka batie ni dingwe edingo ozonga bébé écoute bi mobali nyonso botek boso na ozonga bébé bandeti ke so batie ni edingo akozonga bébé miko na chanel moko to gut na bibero na 67 mobu ina nango avant na ona kata ona meliso 67 tango lali allez suka ko lali kaka opération papa patango lamka ya gigazate donc ngamo na binde donc ça là na bindelo ya gigi mususu na remplacer c'est ça. Est-ce que ça m'a papa nous gigi on a fait te wana papa wana za papa na ngai
soki batie mbongo bakonzi baye balobi Shakira bozo bundana edingwe Shakira andimi akobundana edingwe wana nalobi vrai nalobi yango na se ya motema soki bato bambongo ya so na Congo to apena bato bambongo toyoka pe ba musicien bayembaka babwaka pe bato bambongo na kati ya RDC soki vraiment bato bambongo ebele bazali batia mbongo Shakira andimi nandimi na ko changer maloba te nandimi na kobundana edingwe pe akobetama boza décider o Shakira o nde faki azala ngande faki nazala banda Congo banda na masolo akati faki ngana zala donc lokola nga déjà nazali naza na komba Shakira donc bakachero neti Shakira aza kacher aza na succès na ye mutabimisi kaches moko boya moi sa pesi kombo Shakira donc ne babi yanze baza donc bakombo babatisaka bato pona kobima kacher na ebite bakombo ngoso ke sila esuki kana Shakira donc na comprendre donc ba Shakira nyoso bobimi na RDC bambote belé po ba Shakira babimi belé en tout cas Zolando ti idole il faut seper la ti Zolando non ezo seper sanga ne na lobi ke donc ba kombo esili kombo ya suko ekangi masolo po faika Shakira zala la reine Shakira loko nazali yango mona masolo kache ebeta makaka ebeta mezo koba masolo kache ekufa te ezala kaka ata lelo ke ba misusu bazate ke lisolo kache na Congo ko kufa mutako sote ekufa te mais Shakira balobi yo bunda kana kisi oza na balobi tete temo wuta place babunda na kisi bunda ka peka na kisi te na wutaka epa ya technicien maître Kasaninja papa nanga technicien ya GT et puis entraîneur nanga Shaolem waza na poto na Suisse stoki na bosanité yepe azali technicien aza fétichette nga na wuti na kati ya ba technicien à partir ya technique na ngai na so bunda tellement kitoko mais qui sezati nde beto baka ozlati bilamba me nga mutatali obo munoka ka iloko te kopola na kopola nde papa nanga spirituel mbisi ya mai na kile le roi azana ngola na turbo bavandi basalelinga ba réunion ba benginga ba proposer nga premier jour ba proposer nga pour na fétiche na boya nasi bango en tout cas makambo kisi te nga naza nanga kaka katia na bunda tana nda kopola na ngai esepelisa ngai lokwa susi na ngai ezalaki ke na bundaka posa na ngai ezalaki kaka ke na bundaka ba mona nga kaka na zaka katia ndenge na zaka ka boye bien on comprendre ce ko komaki ke baso tala nazo pola mingi Shakira il faut ça l'effort yo za moi ça ça plus bandi ko zwanga na moral ba ko pesa ngako sentiment ba pesa nga kisi mon o ba yebi ba image nga kala o mona Shakira zo mesa mabele wana numéro na zo ko pa mbisa mai mbisa mai aye a préparer nga abi Shakira soko zo bundo moni o se fatigué mais ça ka mutu libelo o mona ba ye ba koti nga temple prier komba liboso pe boye na bunda na katia moko na makasi kombo ni nani na bosani na liebo afana na kama Mobutu abundi na liebo na menisi liebo libele na moni alali ngabi makamango zaka bien ko na to 1 2 3 na gagner na okalo kwa na komi na États-Unis donc na oka sentiment moko na oka bon ngana gagner na kati et puis na gagner na ni liebo te fona mekano ba jeu na moni ya bien komba msusu ye na meki lisusu na ko mo gagner ko donc libele kaya pamba boye muta amelia la lipongi donc comment gagner na ko mona ngosiko vrai cop donc na ko msko yo ko boule ko kanisa donc ibongai ekotelinga o nazalilo na ko msko suna fanti bola ko mokanisa eloko ni na ko sala po eloko o elongwa awa ikende boye na ko sala prière nini po na zo meso na telemisa mo dans l'espace na ko mko benda ba idée na komisiko kokende kotambola ngata balobi yo mais papa moko boye ya mukolo papa wana musala na eza boye soko kei kuna vokota na lupangu na ye okauki okomi lokola nzete 3 jours apo komi mutu nga na kenda ata balobi wapi na kenda bato banga aza koko chef coutumier nga na banga te ngata koko penda ya chef coutumier donc na ba ke partout na kenda ka porte na ngeza kana okoko nanga porte nangisa koko nanga donc na partout siko la reine au moto siko mesa mutu libela ngo ezala reprise na ope mesa mutu libela tongo mutu amela libela olali amela libela amela ondeni tongo amela yopo oyoka ndeni mesa mutu libela amela wana eza makambo musala conscience nanga eza o yo dobi okoti na bomoto mais ce qu'on nga wana ezaka ke
la reine Shakira abundi amoni ke kombo na ke na pede na sala ba prière mususu nazo mesa libele po na catch donc naza na elikia ya mutu amela po alala naza na elikia moko boyete po elisa pe ba musu pe ba boya pe ko mina pe ba milite neti mutu kwa siboliti wana pinande na yende funa beta mikolo lokwa ya rata libele ye funa sala ye circoncision siboliti ye pe ande mutu pe anga nazo luka mikolo mutu anga nazo kanya na ya ka siboliti siboliti pena na benda ya yepe bien na simbi pe na muko na mona ka boye mutu ate nzeta betanga coup de tête coup de tête penda ko na kenda penda boye na simba nzeta boye moto na kweya non nazaka na kanda nde ya siboliti non nazaka na kanda nde ya siboliti non nazaka na kanda nde ya siboliti soko tuni dingo bakera betanga ngape na bana beta yi otaba sportif abetanga te nandeni ya non c'est l'opération on kati azo osele dina ba azonga bébé ozongisa dingo bébé azonga bébé non mutu na ngenge na kozongisa bébé Shakira na ozongisa bébé qui otala moi mais oui bongo te soka talité dia kotala ti dia dingwe ana poto otala dia dingwe mwana ya edingwe ya liboso o ya katia dia edingwe makidiba akakuna na poto otala émission makidiba papa akozonga bébé